Manike de John azaka suna mokonzi ba wangila te. Oye Yorobo azesuna mokonzi ba wangila te. Oye Mike Nyema azaka suna mokonzi ba wangila te pona nini? Osombaka batu na mbongo. D'abord na félicité ba Gaulois na ba Gauloise ya Belgique. Na félicité ba Gaulois ya Belgique pourquoi? Omoni musalo lelo to osala. Soko za na fan club ité, respecter muto za na ba fan club. OK. Soko za na ba communicateur ité, respecter muto za na ba communicateur. Tozolo ba communicateur ya ko somba te. Parce que excès de ko somba ba communicateur lobi ba ko balukela yo. Eza lokola ndeko na biso mokonza ba wangila. Ba communicateur nyonso o ya somba lelo ba balukela yo. Yo tika mamnete. Nazo na kipakutu fina yete. Non, mimi c'est à nazo rappeler ye. Nazo rappeler ye po epesa ba Didier Lacoste mayele. Epesa ba musicien ebele mayele. Na sala binoni. Au moins ngane na zabui. Ngana na ba fan club soko simbi ngai parce que fan club elandaka état d'esprit ya mutu. OK. Au moins ngane na zaloka maladi ya mutu boy. Nga ba fan club na ngai. Olobi? Nga ba fan club na ngai ba finga ka bêtise. Na biboy, nga ba fan club na nga ba finga ka bêtise. Soko simbi ngai. Ba yeli na commentaire ndeko na ngo lapa okozwa ba makomi mususu oyo nanu ba komela yo te bando botama tala niveau ya mobilisation oyo ba Gaulois basali na Belgique. OK. Carnaval ya makasi pona ko alecter batu mokonzi ya mboka zoya faire gola chassi de Niansi akobeta le 7 juin ING Arena. Akokorge ING Arena. Akokorge ING Arena. Nandeni. Landa mon frère, na meli ba kisi. Kolukilanga ba pomité. Oh. Akokorge ING Arena. Parlant na ningina lo baboye. Tela carnaval o elekaki. Oyebi ke carnaval ngo epesinga sengo makasi na bi affaire à la population. Pour lansaki na lansaki pe message que le 12 mai. C'est avril. Et le 12 avril. Le 12 avril, ba Gaulois ba ko sala carnaval ba ko marcher. OK. Au moninge salami. Salami. Ndeko na ngai. Po ba tuba ya ko consommer yo, faut la peine album na terrain. Voilà. Faut la peine ba chant o ezobeta. Ba ne ko loba boye. Faire asomba communicateur te. Et to permettre ka communicateur nyonso o ya ko yana lo yenga komi communicateur ya ba Gaulois. Soka kei tozala na biso na somo na ete kende potango yaka mutabengaka yo azati mais mokonza ba wangila asomba ba communicateurs na master na ye o ya mundele ba somba ba communicateurs ya kosoma na mbongo et puis bango ba somba ba communicateurs so monika ka kangi photo na bango se ka sombi bango neto lo baboye venjora ba somba ya kosomba ozolanda asomba batu memi na visa apesi batu visa pour bakoma ya ye mais lelo oyo nzamba la kate et détourna contre ye na yebi koza wangila yango eche loboko na litama et détourna contre ye lelo oyo mbutalikasu azaka suna yete pona nini congolais soki bozo futa eta ko kima keni piana azaka suna mokonzi ba wangila te congolais soki salaire ezate akokima Manike de John azaka suna mokonzi ba wangila te oye Yorobo azesuna mokonzi ba wangila te oye Mike Nyema azaka suna mokonzi ba wangila te pona nini osombaka batu na mbongo yo pe basombaka yo ngai basomanga pena lokwa Messi pa ba wangila nazo biso vérité nga pa ba wangila basomanga lokola Messi muto basomi me babengana ngai te basala ni olongwa poani sécurité na bango oyo ba fufu eteba ya ba potopoto ngai oyo ba ya minene na ba potopoto ngai na ba fufu elala ba vie na bino aibi paso biso to mona ka pona artiste était aya po abwa kanga na podium na ngane na silika oyebi pardon na bango oyebi ba dépenser combien pour ba singa pardon on a ce vérité tout na ba wangila tout na ba wangila ba koyebi sayo pardon zonga te poani na zonga te parce que baza ba impoli bana ba wangila na mo continue bango baza ba impoli. Non, tu peux retirer s'il te plaît. Non, retirez par rapport à quoi? Et l'homme essaie de retirer etikali dans la TV.